Avec dans ça tu ni bato awa ti awa ba bi masolo ke yo o signer contrat. Contrat signé mais on a contacté yo mo monde contrat zo signé. Ba wesa na ti mikate ya kosa le ka ba kosi ba bato bo bambika pa. Ba kolo na ko ba ko tuna mona ngazala ka wapi. Ozeli nazo banga jour on pas ko tshela nga sur otana. Italien. Ti a ko mela mo. Est-ce que ça a confiance ndebo zala na sai comme ça salaki plein au dembela na public ça a été. Na ko dembela na public na été pour ngapi na za public na ngaken plein. Lorsque na tsheba vient na biso wenge ke ba tsheli baya awa. Ansiluzo la tsheli baya awa. Yebisanga nani on l'a pena ansiluzo na public. Je vous apprends déjà, je suis manager, vous avez plus de 1000 humoristes. Donc ils ont ma sélection, ils ont la finale, jour on a mon mécano, ils ont la kuna au sakanati. Papa. Au monde Mikolo, et comme même dans Vandibo, est-ce que position Vandi est déjà certifiée? Papa Mbalobaka, bana bako samaka mingyo. Vérité yango ebimit. Pour tout le monde makambo na disque d'or papa. Tout le monde makambo. Na baninga na biso mususu elibino kaka 4 boy papa osali nini? Osali nini ebele bo ozu yango wapi na pesio yango. Fabregas. Fabregas nda ela so 4. Kasite. Ndenge ozomona la climat mboka ndenge ezokende par rapport ya ba fan. Ozomona concert ane le kandeni. Papa, détournement total. Détournement total. Robukana. Wallahi na komanzamba. Olobi wallahi. Eloni les va siré on ba wallahi. Wala so tondite na otika mutakalanga na biso wallahi. Stade wana. Oyoka sam. Ministère des Affranchis. Oye Kumba Magana, l'homme de Dieu. Ambassadeur de Christ sur terre. Baki Selaka est l'homme selon le cœur de Dieu. Moto Oyo. Azaliko Kamola Satana Matoi Mikoloyo. Pazako Pakatambangu. Yenani. Prophète de Dieu. Emmanuel. Dodi. Talatina. Bachelibino. Mois d'octobre Oyo. Pour célébrer mon bangé na fête. Po. Nzambe Sengeli a délivré Bana Nzambe. Nanzela ya ba fête Oyo. À partir ya mokolo ya lundi 10 octobre 2022, toko célébrer fête des acclamations. PM mokolo ya jeudi 20 octobre 2022, toko célébrer fête d'expiation. Kobanda 12h30 ti 18h30. Kobanda mardi 25 octobre ti lundi 31 octobre 2022, toko célébrer mo bangé na fête de tabernacle. Oyo Nzambe ako utiliser mo sali na ye puissamment clôture ya ba fête Oyo nde kozala mokolo ya mardi 1er novembre 2022. Oyo prophète de Dieu Emmanuel Dodi ayebisibino boya ebele ponzambe akomi monisa pe akokitisa gloire na ye. Adresse ezakaka semoko ministère des affranchis ezwami na avenue Révolution numéro 817 quartier résidentiel na 6e rue Limité. Kolinga te babetolo lisolo luka yomoko o vivre likambo ponzambe azako délivrer bana na ye. Dites amen. Na yeli yo message moko amolama Puka eloko, puka keriso, puka maternité, puka succès. Ngala lalaki. Na loti ba Angelo ba bimelinga 4 ba lati ba jean. Na comprendre Angelo na jean. Et comment tu na lola ba oyebisanga ba ange ba na mulima o décourager nga po ba nimba laksanga ke mokile uzale ebele na ona zala prudent. Ozomona. Fali n'a pas besoin de battre baloba pour le retourner. Dans ozala pe wana le 29. Ah papa. Voilà. Papa, abandonne. T'es pris déjà tout le bas qui donne 50 na VIP, 20 na ba place normale. Moi, la musique qui est accompagnée show ou bien tout le monde a théâtre comédie musicale. Mwana bendana tangu ifweni bayaya yo moto lingaka kokende mboka États-Unis na facilité na nzela ya développerie oye bandaki déjà depuis le 5 octobre ti le 8 novembre 2022 esengeli obeta développerie pe ozwa mbala moko tala esika esengeli obeta développerie na yo yango yo na fondation Caprice garçon modèle okobeta développerie na yo na assurance nyonso na $5 ya pamba
sans passeport. Soki kako gagné, yeba ke awa prise en charge ezali assuré na niveau ya 2 fois T. Eza makambo te ke okota ba jeune prière awa ezali obeti de loterie lobi résultat ebimi o gagné pe oko na États-Unis omoni mboka ya Joe Biden. Adresse eza nango mosikate. Fondation Caprice Garçon Modèle ezwami na avenue Kikwit numéro 53 Roismana chaussée de Kimwenza, référence Ange Michael ex Mateta na commune Makala. Tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo 001 252 4835 Ozamo Bimba. Awana Fondation Caprice Garçon Modèle balobi jouer et gagner c'est possible chez nous en un clin d'œil et aucun kasi mbula jour à conférence mbula voilà. So to éviter ce qu'on martyr ce que to même histoire te jour wana mo eza makasi ken ekoza makasi mais mbula nde beta na Belgique makasi yebaka ngo ke ngala namoni makambo ebele ka pona concert namonaki mbula ebeti makasi ko mutu akende ko soma mbula asomi mbula be ba PCP mbula ye nango so akende ko bosana afongoli mbula la bomba ngo le 29 ka mbula moko ba PC afongoli jour arrive fali parce que mbula si nango siko ans tozalaki libanda tozolobela makambo ya sale siko tokoti na sale parce que motema na yo eza pena conscient ke oza à l'aise ndenge omoni pena sale oyo na kati naza vraiment bien ntango nalobaka na tiaka $150 VIP na kitambo bato bayaka bamonaka toye sikoyo na ville yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky champagne vin PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola coca fanta Ozamo Bimba. Zwami awa na l'île de France oyo bazali kosala distribution partout mingi penza awa na l'île de France livraison ti bisika nyonso kolinga o na salle de fête o na ndaku o na dépôt bisika tout okolinga Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740 société KLP distribution chez Luc Kulapa yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée et tobombeli bato ba surprise ezala ebele mais na otolo balibanda bomona vraiment ans nuzolo ya poto na ans nuzolo ya Kinshasa tosala symbiose wana pour jour wana vraiment bato baoya bazala desiti basepelake bayaki événement mais boss David manga yango pe des fois des messieurs kaka bino te ngala za kaka ngala za camarade na ye ngata on a moni mwana ngaza na talent ngamona zo propicier spectacle les appels loko ko matisa sur makasi po yango pe o matsangana eto ke tu likolo en se trouvant un côté moins exorbitant par rapport au père qu'aujourd'hui en Mboka l'habité cible ne sakaka boss David Maya non kasi yango to moyo on to lobby déjà mambo avant pour mutu na mutabanda ko bomba so moniko ko bomba mbongo yo mote obengi biso ata o simbisa ata trésor 1000 tiro koka donc ngana cha spectacle na VIP 150 na kitambo batu baloba na nga batu ba commenta yo nini zo sala yo mbokeza. Mais il y avait des gens. Les gens venaient, par contre, ils préféraient plus la place VIP que les places normales. Yomoto basi bakoma kokima yo okoma mokelekete tope ozopesa elengite impuissance sexuelle tope yope mwasi mibali bakoma kokima yo po okoma potopoto mai elengite gunyo sesila tala esika oyo ekopesa o solution po nzoto nozonga malamu Top Clinique Sexologie ezali esika o ezali ko traiter ba maladie nyonso o etali sexe ya mobali to ya mwasi bazali na spécialiste ya solo ngai moko na bino docteur Marmo on assisi na campus et puis na ketanga na Belgique na Poto na université catholique ya Louvain pona bima sexologue makambo etali sexe donc totetaka yango epa ya bibali et puis epa ya basi na Top
clinique sexologie bazali kotraite bamaladi nyonso lokola faiblesse sexuelle to impuissance sexuelle et éjaculation précoce, allongement to pe grandissement ya peni, stérilité ya mibali pe ya basi ezala mwasi oyo asila elengi mai poto na sexe na ye awa aza mobimba po akozonga intact niveau bakotraite ye na ye moko akosepela koyoka gu po na bana ya poto boza deja mobimba po consultation ezali ya ofele po na bino bazali kofongola tous les jours kobanda lundi ti samedi à partir ya 8h30 ti 21h pe dimanche à partir ya 9h30 ti 17h30 oza mobimba ezwami na adresse oyo première rue Limité en face ya collège Saint-Raphaël Passerelle eyokanie conseil nino kopesa maka usi parce que pas de défi que ce qu'il fallait attendre ici stade ya otikala mutakala mais ali stade yango ezokende tomona siko bato basombi babillet en désordre po bo wana pene tonda ple bamona pena mutakala ya maka usi siko nayebi te conseil nino kopesa par rapport à défi atiaki mpona martyr ya fale po ye eza eloko mutu na mutu aza eloko ne avandela oyo aza neti deuxième sel na biso ya Kinshasa babi deuxième sel eza Fabregas boye botie on est dans le minimum mais tout ça ngata moi il y en a mais quel oza mutu na ngai tika sena oloba tika ya mona neti soko lobia lela ki fale nso matolo kaka kanga na bia ngo mafuta te na chokitisi mutu kanine kanga misusu ba mitu kezo koma na ngone yo kanga nini ah Personne m'a conduit, au monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit. Voilà, toana Kinshasa toza liboso ya showbiz place ndeko na biso Ansi Luzolo, artiste, comédien, humoriste aina Kinshasa. Nakenda ko accompagner ndeko nanga Ansi Luzolo na ba spectacle ya minene ya sala devant Mindele. Lelo na mboka na ye moko na Congo a signé contrat ya munene. Ansi Luzolo, artiste humoriste, a signé contrat moko ya munene. Tozo kende ko accompagner na salle. Production eza le 6 mai 2023. Ansi Luzolo, artiste et musicien,
humoriste na biso ya Congo aye parce que bomonaka ansi baproduction ezalaka mingi mindele na mindele babengisaka ye. En tout cas awa mpe na mboka na ye moko dati toyebo tose déplace eza mpo événement monene ezozela ansi luzolo le 6 mai 2023 tozalaka na showbiz sala oyo ndeko na biso bina fila uti obeta mobange na concert awa ya $50 asalaki plein héritier Watanabe abetaka na showbiz awa boyebiki asalaka plein mpo baconfirme o na Kinshasa il faut betela biso showbiz eza na baartiste musicien ebele na mboka oyo na baartiste comédien libulu oyo babangaka yango makasi me ndeko na nga ansi luzolo tellement aza artiste moko très compliqué yaka va tokota tozwana ansi pardon va tokota tozwa mwa question moke en tout cas dans persona nos félicitations d'abord mais kako expliquer bato nyonso oyo bazolanda biso awa toye masolo nini toye na spectacle awa ken eza koyo osamba te ka ndolobi baartiste minene babetawa ngana artiste humoriste ya munene pe ya mboka. Dans le 6 mai 2023 awa nde bato baroya koseka. Congolais nyonso esika bazali au moins toti na bureau toto signé contrat la salle les a payé makamu nyonso. Donc to bengisi bato vraiment to kutana awa le 6 mai po ken faut ba toujours wana bazonga ba panza ko bukana. Fadi tambosimba micro. Alors président vous allez artiste comédien ya mibale ozobeta na salle parce que toyaka koaccompagner mpe Fisto Saisai abukaka place oyo. Est-ce que oza sire na bacapacité na yo mpe oza mpena trop sire ke boro ekosimba ken na oya kolakisa bato jour wana vie ya poto na vie ya Kinshasa donc navanda na Kinshasa navanda na Congo comédie nyonso nga na mona jour wana ken nga na assuré yo okomona makambo eleka wa ken piana biso toza bana nzambe omona makambo eleka wa donc nazokende mpona bongama na kanga bisaka na ya kovanda wapo nalala kusen nazala bangelo kaka ere bazala tia na baafishe ya mindele okiosala pena spectacle imu pena amona pena mindele baoseka mindele plein kote wana elongolanga mwa complexe parce qu'on aotala na mboka na yo moko déjà wana page Facebook oyo ozalozala te bato baza toujours à la page balandela makambo na très bien et ça la biso bien valdi tambwe tokende sola pe ana tosola ma vato kotona habite initiative et uti pa na yo moko to bandora showbiz to initiative ezara nga banda kala nazara na idée oyo se produit nga na sala ngo année oyo mais esali ke na batana na makambo belé tant on a zubul na yo ko solola na inser azape na société na ye tant solo la bi oui ça tombe bien naza produit par Showbiz c'était photo lo bango c'est une grande société peut-être tant ça la conférence de presse na lo bango et pour ça la Stone Mukendi tende mutazo bon Stone Mukendi to profiter pe baldi to senga pe na ba sponsor et belé donc to ça on attend belé préparation oh on soit na besoin ba sponsoriser biso ba société brassicole marambe belé ba réseau ba ko ta contact na biso poto to chango jour wana ezala important. Donc voilà parce que ba baza belé na bi ke fe na nga Kingombe na Lubumbashi baza wana ba jeune salambe mutuna yo donc osala biso bien mais toyebi ke ba société eza vraiment ebele oyo baka kotia mais ansi luzolo est-ce que basifika ke problème ya nombre de places ezalaka na kati awa namona neti biya $10 ezalaka te ezala kutu 10 c'est donc billet ezali VIP eza 50 prix billet place normale eza 20 parce que ken ezaka 500 places yo oyebinga na beta sala 500 na Kitambo parce que oyo eza ville bato ebele bazala nzinga baroya ken donc faut batu ba omisombela ba billet na bango à l'avance déjà omibombi poto to banda to lancer makambo na là en ce jour c'est une question faut que tu surtout dans kati la motivation et puis moment où pour nous beta show qu'est-ce qui vous a motivé au Lobake non on a décidé de manière signer ça la showbiz qui n'est pas facile surtout pour la vie de comédien qu'est-ce qui vous a motivé en fait? Tu vois, dans la vie, c'est toujours important, il faut resamouter des défis. Moi, je suis quelqu'un de défis, il faut re-signer. Beta awa, bazana maina makila lokolanga. Baza pe na fanatique pe, bamsu ba lekinga pe na donc na rôle ba fanatique to mesurer bangote. Mais ba beta baza artiste lokolanga. Pourquoi pe na lobby ngo na biga lokwa fala lobak. Jour wana ata 10 personnes ba ye na rejouer. Biso to komika na maloba wana. Oh za makambo imika ya lokuta te omoni na yeko sala pourquoi
la katoko solo makambo bien lobi oyo eza imika lokuta te ya yo mpena soki toverifie awa eza omoni nde na sine na facture omoni yango tokende kasi non namoni nauti na biro oyo eza lisolo ya imika te ya base oyo eza mpena réalité yebi tokotenaka makambo otie makele boye te ti na kati bareconnaître lisolo yango alobi ans so totuni bato awa tia awa bayebi masolo ke yo osigne contrat awa yo moko omoni nde contrat ezosinyame eza neti mika te akosa leka bakombo ya bato bobambi kaka pa bakolo na bazotuna mwana yango azalaka wapi nani asali makambo oyo me namoni ozodiembela mpe na kombo ya mutu teke na tieti mutu boye libaya yo ozwi dati na yo ya 2020 misonino avant natie nanga avant oyo grand frère moko ya musicien nazobanga se leone natie boye bakoya kotienokotana nazobanga jour moye pa kotiela ngai sur kotana te akomelamu estce ezalaka confiance nde bozalaka na saisai comme isai asalaki plein odembela na public asaisai te nakodembela na public na ye te tokende boye nakoki kodembela na public na ye te mpo nga mpe naza na public nanga ken mpe toza na bato belo basepelaka na biso bazali kotuna ansi mokolo nini tokoya koseka yango mokolo yango ekoki te me botianaka poite totianaka bapropre homme eza te sali yango osika okende yo moko nzela valdi boya siko ansi tozalaki libanda tozolobela makambo ya sale siko tokoti na sale parceke motema na yo eza mpena conscient ke oza lese ndenge omoni mpena sale oyo na kati naza vraimen bien omoni espace oyo eza ya bato ya $10 bafandaka mpena bo siko kuna vip ya ba $100 $50 siko ezobangisa yo te. Dans la vie, il faut uzala na courage, il faut uzala mutaba défi. Au lobby ngala lobby na bino ken piana. Tant on a lobara na chaka $150 VIP na kitambo. Batu bayaka ba mona. To yesiko na ville. Ken biso ozate ba artiste tozo lobara rapport to tikala na internet pour na yo loba meto sala musala. Na roya jour wana na sepesa bato balinga ngai. Ozo comprendre? Kuna spectacle simbara to bi pourquoi pas to ya na ville. Lelo yo moko moni to signer contrat pour nga moko dans na koti pe na moni na yaka pe na mona. Et salon de kotala le côté les artistes na biso ya mboka total net lelo to lo ba clair c'est lo ayoksi pe na ba artiste ba uta poto soni. Un artiste soit na pena na poto ko sa na signé contrat na imika to que faire imika na plus de 10 fois même il est là cette vidéo émission to que de vérifier le sous message ni opesa c'est Léo na lokuta wa kosi peuple congolais te naza un message à opesa été po na yebi ke ndenga na chebo a ochela ngali banda na parking ye ba obe odomo na bo ina chena ozara acha eloko ezaka important ngani toti na bureau moni ne mokolo te signame nde mbongo futami vous comprenez donc eloko est important ça les amis donc ti ba autoriser biso to filmer awa je dis merci à madame Mariam c'est que mangamutu eza carré toti kande loko to kota na kuna kwa podo là ils ont la ba installer nyoso nde donc vraiment tout est bien tout okuta manyoso makizembe fo bo ya petant to banda ba répétition c'est pas de souci pas de souci na bi ke ba partenaire ba osale belé surtout famille présidentielle boss dit David jour wana na profiter pena sa batu nyonso ba fanatique nyonso balinga pe ba mona David na maman Fanny na bana et puis avec mon ami Mikey Tenge famille Kitenge mobimba ba Rosala jour wana Ange Kaiga a Rosalawa Roudoudou Rodrigue Paipai donc batu onanga nyonso ba boss tendai na ba famille na bango na bisi bango datu wana muta bouger te biso soto kutana awa na Kinshasa mais boss David manga yango pe des fois des messieurs kaka bino te ngala za kaka biso baloka biso ngala za camarade na na yebi ke bino boza mais yende mutatini merveille rambo poto faut que merveille rambo afana na Belgique wana na yebi makambo wana to continuer à idor na préfet to vendre to za bina l'aise oya teke mutu mo zo la biso to ki mambango donc qu'est-ce que vous allez dire déjà bah ça va one man show trop na
na jour il y a le 6 mai bazela nini pour te dire ah tous arabes comédie ba théâtre c'est rare au monde un artiste comédien il y a Congo je parle de Congo parce que ming bayaka ba utara libanda bazora ba honneur tout le monde a belé mais un Congolais a osé à vivre en sol congolaise yo tous la couleur ni spectacle jour. Bon, moni biso on s'inspire par rapport à ba événement par rapport à marambo ezoleka to bombeli ba to ba surprise ezale belé mais na auto le balibanda bon mona vraiment en suzolo ya poto na en suzolo ya Kinshasa to ça la symbiose wana pour jour wana vraiment bateau ba oya bazala décider ba sepela ke ba yaki événement de toutes les façons beaucoup accompagner na ba répétition bon mona ne marambo oleka et ozala vraiment di chez à la show. Namona bango to solo la masolo nakoma na bundese balobi kende na tamtame yoko fanana yekese aneo neo tamtame aneo bidi esra yo la na nyene yo le tam tam. Nous, c'est la compétence. Et chez nous, du luxe et de la présence. Wi-Fi au bord, c'est la classe. Ton coin de photo, quand tu es à l'aise, pépère. Donc, ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Aneo, neo tam tame. Aneo, kumba bisona nzela lola. Aneo, evandelia cuire. Wi-Fi à bord, mais là, Batroua Abisso Batutu Kaloji. Tant que tu es Tam Tam Voyage, c'est la classe. Ça, c'est comme Wenge Big Family, Néo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Na bombeli batu ba surprise belé. Même na bi jour wana. Même batu ba mona bulumbu na jour. Choix la sélection. Et se dit à fan ou bien ils ont choisi mon premier il y a bateau au peut-être va accompagner ba wa accompagner tout super important ah mutuna un ça beta show na ya que proposer ou bien yo mo na katina yo royeba qui tu peux appeler ou bien refonga nos portes ouvertes ou alinga travailler nos jours wana zala na je sais pas donc jusque là na ko sabinoté non tout sélectionner artiste jusque là OK mais je veux voir tant on a ozonga na visionner ba vidéo ya batu belé on a mon CPL sanga moi 2 3 artistes to benga ba on peut ba être signer contrat pour ça na kena sima beng senga makambo na e na kikonga na bimimi to sola na bango na ndenge makambo kenda bien mais nazana na idée mutu te na mutu. C'est qui les producteurs? La question que les gens vont se poser aussi. Pour ça, Laura Chobez et Salmonène, à Kosine, à Mouto Ibiso Moro Betama Mingi, ma sponsor Bayara, mais c'est qui les producteurs? Il y a l'événement, il y a le 3 mai. Il y a le 6 mai, Solo Lango avec le temps. Parce que Solo Lango, ça va bateau, qui est bandimi. Bacha Mokolo, tu peux m'arranger qui n'est pas. Donc voilà. C'est bien. En Silozolo, tu continues toujours. Chaque fois que je suis à Kinshasa, je suis à la moi bagage à Mike. Tout le monde a retambola na moi na biso moi si. Est-ce que Gabriel peut nous préparer Gabriel nous préparer peut les 6 mai wana ba découvrir azana spectacle na yé moko ya 10 minutes ou rosala yé moko. Il y a 10 minutes. Voilà, on a profité pe na benga ba parents nyoso ba na kinna ba na poto ba oya jour wana o balingaka prière parce que na ko sabinote même moto andimi atozwa salo aza fanatique makasi ya mwana abi en sport na prière na yo na osala donc jour on a prière là na spectacle na yemo ba vivre mwana yemo pendant 10 minutes ça osekisa bato ozobangela age na été na mambo ko tsaye te ya sali keneza na bana msu babanda ba Michael Jackson na famille na babanda koleka na TV na mbula Jackson 5 babanda ngobana ngata on a moni mwana ngaza na talent ngamona zo propicier spectacle les appels loko ko matisel sur makasi po yango pe o matsangana eto ke tu likolo. Parce que tu as dit que moi, j'ai un talent, mais le talent, ils ont beaucoup plus. Ils ont moi et là, et pas Bano Baokola na Kinshasa, mais moi, nous avons beaucoup plus en Europe. Est-ce que vous avez cette mentalité à moi en Haute par rapport à. Zanga Nena Mindele, Yosokote, Marambutro, ya Kinshasa. Les gens ont été ban et belé même na Poto Lelo. Bakomi na bomba koti ba makambango to mona sert na biso abina Jenny aramo na poto abanango mona mukie zo mona lelo azopo donc même bana miki lipe lelo bakoti na bango o basala comédie bazo ba sala danse bazo ba beta foot bazali donc ezo gêner nango yepete en tout cas merci à ce que nous avons to vandi nangana toutes nos questions vraiment
na tele la mona musika na mona comment au gérer mokili atebeli bakenda poto batika mambo bonno sala yo kenda poto ti lozo persévérer kana na humour o persévérer na art mais na ebike pour na vivre na poto o vivre kana art wana te faut s'entendre temps sous caillou to boulot na maram na wana za lokwa les mamans subsidiaires si on a habité logo l'union makasi boy et fort on y au salaire pour perfectionner on les sous donc comment na pays au baza évoluer nazo travailler Valdi prévenir tant on a longwa qui Kinshasa na kende nazalé kana casquette ya artiste comédien mais le lobozo benganga humoriste c'est parce que quand je suis parti na sali plus bakour à correspondance. Très bien. Voilà, na sali bakour à correspondance et belé nazo landa batundi basala ba boulot na bango lelo ndepelele si la tenga na vana na parler nazo tala nazo tanga pe. Ils sont très important ba biloko wana. Donc et si li pété toujours compter parce que le plus grand objectif ba mon abiso na ba scène moro ya likolo même ba Jamel Comedy Club babilo mo ya ndengo wana pourquoi pas. Donc yango moni toujours travailler na sala ma ba faut malgré quand le bi moi kayo ezali mais année prochaine de to kota kayo ko kitasu muke makasi po tozala mingi awa pona ba spectacle donc soto longwe awa trésor a ebi à part awa toza événement musuto sala moto zenon oeleka parce que pour ken ntam to l'excitement sur za ba musu ba roloba jour wana sur to na otikala mutakala donc zo mo européen ça be défi to travailler les sous makasi po banguna be baza mo mingi. En tout cas, merci pour la réponse, Wana. Zela, merci pour la réponse. C'est le solo. Et lobby, batumso ba leka, ba lo ba tika la mutakala. Conseil ni ngope sama ka us parce que pas de défi que ce qu'il fallait attendre ici stade. Ya tika la mutakala mais ali stade ngwezo kende. To mona siko batu basombi ba billet en désordre pour bon wana peneton da ple ba mona pena mutakala ya maka us. Siko na habite conseil ni ngopese par rapport à défi à checker pour na martyr ya fallait pour. Ye eza eloko mutu na mutaza eloko ne avande la. Oui, ça n'est deuxième celle na biso ya Kinshasa. Oh, babi deuxième celle za Fabugas. Boye boche. Bon, en fait hier aza même na nzembo na loba bon. Abiso ki nzembo ne simbité a remis des mikala stade martyr. Boya oza ba vie bino bolinga ba vie. Eza style na donc Marc Aou c'est un ami, aza na moi côté pe comique na ngala sepela na hôtel na tout ce kaloba avec vivacité. Donc la butakala. Donc jour en haut a otikala nete po ayebi na eke mais ba warion de sikoyo ba fani afali nde balobi soki otikala pena mutakala te akima Kongo parce que ba okende kolongole bilamba da wana mokonzi bakonzi kutu bakanga ba te po ye moko asengaki basi bazwi ba adresse ne nyonso ba okende pa kofuye mutakala wana pena il faut to mona ngo soki fali asali plein voilà makamna banga musique biso tali nango biso yope awa lancer lobi soko tonde cité otikala pe mutakala lobaki oka na kati ya émission donc ngata tina poto na otiko mutakala OK yo ebinda en tout cas merci à ce nous menga font la parenthèse pour makambo za mingi ya yo mais ne ken pe na koti komba fali pupa na mona vidéo mo wapi o chaki na Facebook osaki tour na ça de martyrs sika puis koyamba plus de 80 000 personnes d'ailleurs au talabongo spectacle est fallu pour le 29 octobre n'habité c'était quoi bolingo kaka ya ko soutenir de congolais ou tu es fanatique de Fali on a déjà Fali ya nanga donc ya nanga na âge et tout solo là très bien tant on a moni ngapé congolais on a zonga on a pas qui congolais très bien ya nanga moko ya génération abimi azo kanga mokili lelo monde entier ba betali solo na tanga osa l'événement ya bongo azo kanga nini azo kanga mokili na binga pe na moi public yo batala rangai na ke sela bon pe vidéo ba ebake ansa kozala bino pe boya te to ka musique yango ozo mona nga na pesika participation na ngai na jour yango e ko sala nga pe plaisir kulutu na nga événement na nga pe yango a rendre nga à sincère ye kutu na profiter na lo bango na batu na bengisi déjà so ko na Kinshasa arande nga pas sincère wana azong selangelo parce que toko il faut qu'on se le dise ngai ba mouvement nyonso ya na Congo baninga nga bazé belé et pas Fali et J c'est un ami qu'on se connaît il y a très longtemps tous un bonjour wana ba febo oui tous un bango venanga di badiata ba donc c'est ba ambassy ba Arnaud donc mouvement wana donc baninga bazali ba Paulo standard de ma parler faut qu'on a soutenir bango Val Dizela na katiote
Au lobby, Azong c'est leur sincère, mais aux autres, il ne fallait pas souvent un problème. Moi, Ken. Non, et ça, les tambours, et ça, oh, yo, ça, la reconnaissance. Il y a de ces mots, il fallait pas, tchaka, quoi. Coco, t'en as pas détail à banine. T'es dans un détail, mais ça, un problème, moi, compliqué, on a Congo. Vérité, situation. Nazo ebiso vérité, il y a un place à vendre à Yebi. On a soki na mana souci, mo na besoin à port na yi. Na benga raye. So abina te ans solo la na soule. Na kepe pas soule. Na benga ka na bengi ka na relaxo même pas prévu. Na benga ka. So atini na pe pas soule na ke bomo na situation pe. Te connais la magamba mbongo. Connais la magamba problème. Te mbongo te. Soki pena batindi pas sous les arabes. Moi je te dis au retour Ah si wana pena to yebi sous les très bien zaneti. Kese a fallu. Yo kana biso lo mo. Ken yo kana biso lo mo. Malgré yo ko meminga na makamoni ken. Ngai kulutu nga lekinga na ba moyen na ye. OK. Azana ba moyen. Soko senga na ko senga ma yebi nano tam ko mo te na senga. Ken la moindre des choses on est dans le minimum hein tous en attend moi il y en a mais Ken oza mutu na ngai tika sena oloba tika sena parle de ya mon aneti soko lo bia le la ki fallait en so mato lo ka kanga na bia ngo mafuta te na chokiti si mutu kanile kanga misusu ba mitu gezo koma na ngone yo kanga nini ah ba to sote ka sika futa ka nyoso ngala futa ka Ken ngala sara système leni ngala genda rocha na porte donc na yepa na yo agence na yo na silani na yo mitu kana nga soko yeba kenda kozwa mouvement ba zu voiture sans couper ça sans lo e kanga na deuxième ya bomande oyo fallait achaka poa ya monde to na bomba to bango yo pesa na information te to les gars en tout cas merci As Luzola na ebike il le rosolo boss bon tanga zo ba on a profité na pesa mutu na biso na longoli chapeau ya papi Mbouyi ya maman Agnès bango baza lelo bato ba chi vraiment ba chi kimia makambo ya kitoko na débat DG moana ozomona lelo na respect belé na ba continuer soit DG même na aéroport ndenge na yaka ndenge ba yambilanga dernièrement kay mo na soit ki wana vali bazo tuna mwana mbalo ya kuma député to nini vraiment je leur dis merci service na soit DG mezo sala musala na yaki voyage mo boyi na 2 expatriés ba ina congolais mo ngambo mbala liboso nga na yoka kana sango nzoka ne na Congo pe ba refulaka bato na misu na nga Ken ba tia bango na avion bazonga France parce que ba yé ba longo ba na France ba komia sans visa DG ma bazu ba sali ba papier to yana bango avion mo na Air France bango bazonga na pesa ki mana ba ki chapeau na mboka kaka kuna bazo refule bato kaka ba biso to zonga sarate ozomona et ça lié plaisir pour mona ke musala zo sala bango ba tie biso 900 bi biso to zonga sata mwa bi moko et ça mwa bien parce que ba tie biso ba 1 million de billets bango bazonga silité banalité azongi muta zonga ti yango wana penga pe na sepele na ngikinde ka lokwa mais mutu ko pesa lité et créer problème na famille ah Ken piana na eli loko mususu na eli loko mususu ni habité As Luzola na mona vidéo mo na Facebook on va mettre les solo en ça l'agence il a géré bateau na Kinshasa que vacancier moto vacancier goyawa so se déplacer mutu kezali bilo mo bongo na comprendre qu'on a bien té voilà tout ça l'agence na Loose Business wana ezali parce que biso to vani na diaspora kuna toza na facilité valdinga na vélo na trottinette na mutu kana ngeza libanda mais so na permis te mo pousser ça to kota na biso ba bis mais awa je pense que c'est difficile na bimbula kuna kota transport en commun oui yango wana bato poto te mato yaka ba difficulté zalaka yango na habite ngapelo wana za muta diaspora kaka diaspora ya poto te ya partout pour na za na bato musu ba loa ba mitukana nga baza na Brazzaville bato ba uta ba États-Unis na minute ya na mama mo uta ke États-Unis na yebi vraiment te ba yebi senga ka muta bato musu États-Unis ba uta ba musu ba uta ba Londres et on j'ai fait une petite entreprise ya ba location ba véhicule mutu so uti poto ako contacter nga aye a ba signer contrat na Aziza makambu tout et l'équipe kitoko atamboli nango bien climatisé avec chauffeur donc voilà na bulka ke to chape moi loboko na mboka moi bandeko banchufa bazana bazo rapé moi loko na sukango na pour na servir bon na bango malgré ça to okuta na pena ba aventurier belé na nzelango donc mais nzambe kaka osunga donc moi muke toujours zo ya ngwana to sala donc voilà en tout cas merci bino bebo changa poa te ça monta na tuni question on a mona ngo kutuka bo ile kila na fil d'actualité moi nati bango boba comprendre tina ochao poate menga pena na go chao poa 100% na sens te ba comprendre sens na ngote po bo ebindenga yamba batute asi soko ye pena poto yamba yo
à s'occuper non à nyonso tout dans un souci posonga bien bilamba magambo tout attends muso pe ku yo siko na no matina avion te olena ina na poto te siko moi ça a servi à la guichette Voilà. mon combien c'est mon côté mon gars a servi à la guichette Si gars la qualité tout revenir dans la spectacle s'il vous plaît parce que non te bango na ba ok tolia gaga tolia al Belgique tolia Belgique a mis na kasa Kevin Bonoli l'exécutif toza en Afrique d'ici après token de Belgique na Valdi question ils ont revenir pour un spectacle les choix ya showbiz en Zolo na qu'est-ce que na tuna ngo magilo roza attendre été peut-être ba comprendre na obet nga tuni sco par na douceur nyos les choix qu'on prendra à showbiz c'était par rapport à quoi parce que tu es réalité à Congo sans se voir de face showbiz ya VIP et bah tout mingi ba na tes termoté peut-être ba sous-estimer à théâtre c'est rare de voir moto peut sokoli avec autant la rare théâtre aux musique mingi ba impressionner biso bande kwa libanda oh nano aye bano be ba comme awa ba sala mama longate alors tant pour na ko sala spectacle na showbiz soit na ngoza qui dit à quoi question de réalité et pour ça qui au défier kaka salle local showbiz. Non, il faut qu'on se le dise, Bisson Sotoyebi na minute au salle mythique na Congo et comme showbiz. Donc comme artiste pour ba confirmer au faut beta na showbiz. Ce qui ba hérité watana ba beta kia babi na filé na sala na concert à Fabougas na sala na concert à Gaze na sala na frère Billy. Pourquoi pas ngapi na beta tant qu'artiste en bouc. Il doit pas beta voilà il doit en piano. Au monde. Donc ah ils sika place au confirmer. Ce qui na no beti ah te ba confirmer au c'est que non. Donc il faut y a au beti ba tubaye ba sepeli mais on a ba confirmer. En plus attends on a pas pris t'es pris déjà tout le bas qui dans tous ans 50 na VIP 20 na ba place normale. 50 na VIP. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi zapper la couleur est-ce que ces jours-là bah tu vas zapper la mode droit il y a moins musique ou bien ce sont pas des stratégies na yo penser moi la musique peut accompagner show ou bien tout le monde a théâtre comédie musicale mais excusez Hans au bosani ko répondre à la question moi autolo zela alors ba tu va s'intéresser à mingi na musique va s'intéresser à na théâtre tenga na loba ezafo et axifo na sens que bato mosusu ko tu va sepelaka na ba spectacle na théâtre parce que na kenda tourner mona ba pululu na ba mamepela nazala mona pena ba kasho mona pena ba tubaye plein na ba konzi mboka nyoso ya oyo baye ba otala pena ba sekisi batu ko te bo continuer soko moni lelo aido ba ke se belé comment voyager ba ke na ba comédien c'est que ba aussi ba na ba musicien ba comprendre que ba comédien ba jouer maman na rôle donc là c'était que ba artiste comédien ba pesa ba considération muke ba musicien ba pesa ba considération belé lorsque na tie ba vient na biso a wenge ke ba tie libaya awa ansi luzo la tie libaya awa yebi sanga nani on l'a pena ansi luzo na public wenge wana wenge mte gani parce que ba baza moni aldo pona répondre à question na na baksara lo ken na lobby les lots comédie de petit à petit comédie zo s'installer na mboka. J'ai dit bravo na baron sia ba Hermen Amis na mona aleka kawa les lots comédie malembe comme zo place na Congo batu ba lati ba veste ba vandi na mona ki héritier vandi na nini ya ayeko seka. Donc yango wana biso sko tozo linga to bunda na bana mai wana ba humoriste parce que ba humoriste na Congo toza mingité mais ba comédien ba zebele. Sko tozo bunda to ko mape belé pour tout chaka uniquement batu ba bi que samedi si posant na salle bo ezaka ko seka ezaka kuna. Donc l'objectif toza nango yango wana on ose croire que les gens viendront et belé pour ba ko seka jour surtout toi on a besoin ba famille. Papa et mana bana na ebo bongweni ti parce que na biso jour wana ninga déjà ba ozala ba autorité ba oya donc to benga ba tout vraiment ba ya ba sepela ba ya vraiment jour wana. Alors une question, je pense que cette question il faut y revenir na yo, vi ba demande aussi ba to bana tunongo. Lelo oza parmi ba obena bandela olongwa awa comédien, muta théâtre ou comment humoriste. Ton référence moi Thomas Rotaille la paix ba humoriste abiso il y a comment dirais-je pas francophone autour ba parler mal des rires. Et les gens se posent des questions. Est-ce que un jour ba ko retrouver le son a parler mal des rires, c'est ce que ba to mo tuna lelo déjà na game au coup déjà na kata game. Et qu'est-ce qui fait que jusque là aux annonces sélectionnées parmi les artistes musiciens comme comédiens artistes humoristes congolais au ba représenter biso na parler mal de rires tout le monde a bandeko peut-être au ba ou tara inaperçu ba mais au bo ça la paix déjà ba combo tozo retrouver bino c'est année prochaine. Ok, c'est confirmé. Voilà, l'année prochaine, parce que j'ai aujourd'hui,
je vous apprends déjà, je suis manager. Eric Kabasi n'a pas essayé Mbote. Avant, j'ai travaillé toute seule. Les lots n'a manager ou travaillé sur Marambouana. À Beaumont, j'ai un grand festival à Lyon. Félicitations. En décembre, vous avez plus de 1000 humoristes. Donc, ils ont ma sélection, ils ont la finale. Jour, on a mon mécano, ils ont la kuna au Sakanati. Arrêtez de Pierre! Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala. Okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles. Ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une de P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et bio, le patron de business class. Donc bon on a bino ngai bino peka bo soutenanga. Donc voilà, na février que tous appelés sous un événement makasi susu na niveau zongo donc na zongo. Ya songo ka moko wana kutu donc dégâts. Donc tout tambola un peu partout bon on a. Ans Luzolo, on le belongo mo aider autotuno c'est très capital. On va parler ma di rire au Betty sur la festival na Lyon. Na hôtel Ans Luzolo boy. Caricature na yo ezali, tu parles une langue très proche des français, la comédie. Pour les français il y a une langue très proche des français. Les français ne muso le bawana en français. Si on a une langue très proche des français au Sansara Lingala, au Zolo baba argot na biso pe Kinshasa devant ba public qui entend ce parlement de rire. Est-ce que et quoi accrocher? Vraiment on se doit na biso avec zombolongo sala bo sala. Kuna le kate, kuna le kate. Kuna siko. Moi te ko sala de en Luzolo. Ah ouais. Valdi so zongima muté au tala spectacle na récent na auto ça na Rouen. C'était un spectacle moni ngara esprit na na salle là. Et là on a na ya na mimango so na keli boso mindele. J'ai fait un spectacle qui au moins 90% mindele ba noir ba mingité bandi on a biso les africains. Mais kuna na keka na français nango na zara na longoli biloko nyoso keba yo mbwa tout au longoli on peut pas comprendre te mais na kena on na french bon parce que ngana na facilité français na ngana beta ata na salaire ba comprendre na bango très bien oui ozo mona donc ngana kena nango bongo po e bomba ngapi na berere mususa mikemiki po to zaka du mesana nango donc so na kena mille donc moi je m'adapte na mille même jour on a spectacle au Rotala ils ont presque à 90% en français. Merci. Voilà. Mais pour avoir pris l'un des venangai à tout dans son on a pour annoncer déjà pour avoir pris des sièges non. Voilà, des sièges VIP 50 na place normale 20. Mais en se trouvant on était moins exorbitant par rapport au père conjoncture en Boka. L'habité cible ne sakara boss David Maya. Non kasi yango to moyo to lobby déjà mambo avant pour mutu na mutabanda robomba. So moniko kokobomba mbongo yo mote obengi biso ata o simbisa ata trésor 1000 tiro koka. Donc to le banque na boule que ba sala dia ki sangala. Parce que moni même dire c'est thérapeutique. Aux hommes, c'est très important bah c'est caca. Sur bimisa ta moi 50 nous moi 20 au passé journal qui toko bona artiste non parce qu'il y aura beaucoup de surprises. Ils ont raté que mutupo muta somba tike fazara David Manga tout est tendai. To biso monde tout c'est sous-estimaka. Aux hommes on a un spectacle na VIP 150 na Kitambo. Batu baluba nanga batu ba commenta yo ningezo sala yo mbokeza. Mais il y avait des gens. Les gens venaient par contre, ils préféraient plus la place VIP que les places normales. Tout ça qui foule, on a même mis que 10 tables seulement, tu t'imagines. Donc, en quelque sorte, nous on est des optimistes. On pense bien que l'euro est bien.
Merci Ansou Zolo. Mais Ansou Zolo, question de curiosité. Quel est l'avantage d'exprimer bien en français dans le art na bino bosala? Bon, il n'y a pas vraiment d'avantage parce que mon langue française, comment on calé, tout le monde a le même joueur na biso belé. Mais étranger, je suis allé à Neymar, Messi, français. Mais par contre, français, ils ont monoko le bamamo bamboke belé. Et qu'on permettre au que place mon se défendre dans mon donc au gros y a mingité mais moi notion quand même hein bah tout nu ata voilà aux autres se débrouiller surtout biso na art na biso en plus biso tout temps plus na milieu mot francophone mais tu bobi Côte d'Ivoire aux autres monde donc voilà parlement lire bah pays mususu ezara trop baloba français donc c'est important parce que tant au kende tout le monde qui va couler na biso so ba na Côte d'Ivoire bah ça là bah monsieur en français donc on est obligé toye kola ngope kaka to loba nga kuna na posa koye kola te ka ya budiki ya grignotage comment identité l'avantage so kuna lobi ya be bat bazo se pelate ah papa donc ça bisoko donc ça biso na grignotage ozomo adwa merci na bite ken piana ouais to ken na suka non to ken na suka to so la masolo ya stade to moni ba jouer zo kende frère na ofali parce que ça monta liboso non na poser parce que ça monta liboso kota ke stade okota na mwana publicité alboso bato bamona ki pena ya ke mutasali fali na stade yo muto fongola ki masolwana ya pesa bato ku ya sala événement ndenge zomona la climat mboka ndenge ezokende par rapport ya ba fan ozomona concert ane le kandeni papa détournement total kobukana wallahi na komanzama olobi wallahi eloni les assuré oloba wallahi wala so tondi te na otika mutakalanga na biso wallahi stade wana oyoka sango omoni ngala lalaki na loti ba Angelo ba bimelinga 4 ba lati ba jean na comprendre Angelo na jean et comment ti na lola ba oyebisanga batu koyo et salon OK musu bazo bendanga matoyi azokota wana keba ba ko egoza batu ba oleke bele ba ko étouffer yo so za mutanto to mike keba ba ko nyata yo sali crise kuna ba musu ba ange ba na mulima o décourager nga po ba nimba laksanga ke mokile ozala ebele na onazala prudent ozomona tozomona ba artiste baza ebele na mboka na biso à part héritier wata le 25 pe na ozala lisusu à part héritier wa beta le 25 alobaki azo soutenir frère na FAD kabo c'est super zobeta kuna OK Egyptien zobeta to moni ata message à kulutu moko te et ça le bien otala fali azobeta nzunga munene parce que nzunga wana esenga mwa maloba mikolo ba soutenir mais to moi c'est comme si fali pour pas mikolo c'est comme si babeti moi kara ken tant on a eu na salle ko libérer maramunyo so est na ngina otuna concert mkolo moko nga moko na zino ezana la détermination vient de toi oyo moko obike nga na osala likambo wana muta soutenir te détermination ko euta ke pa na yo ne osala réussite eloko na yo fali n'a pas besoin ba to baloba po eloko ne tourne dans osala pe wana le 29 ah papa Zoura papa abandonne les trucs. Pendant bateau va souhaiter qui malheur donc non. Ils ont souhaité le malheur mais Dieu l'a transmis à bien. OK. Pour souhaiter mutu malheur mais nzamba bongo la ngwa. Makamuno so eleka nango bien plus. Yebara ngoke ngala mona. Namoni makambebele ka pona concert. Namona ki mbule beti makasi. Ko mutu akenda ko so mambula. Asomi mbula be ba PCP mbula ye nango so akende ko bosana afongoli mbula la bomba le 29 ka mbula moko ba PC afongoli jour arrive à fali parce que mbula si nango mais jour à concert sam papa moyo boke na bino na ba single moyo en plus mamango coïncide jour fali aye mbula en danger kasi mbula jour à conférence mbula so to éviter ce martyr ce que to zo même histoire te jour wana mo eza makasi ken et ko za makasi mais mbula ndé beta na Belgique makasi pour biso to vendre biso na ndako ba baza kuna ba otala na ndako meleka bien en tout cas vieux les hommes mbata na pesi bambote Joël Salambi en tout cas merci beaucoup en tout cas mais avant tout si ça ana ngai na tunaka le moroyo za bongo muto vraiment otika ka mo bande ko na musique te na mona à chaque fois actualité ça la côté un milieu musical ou le barama quelqu'un qui met ba vie na opé quand toujours na combo fali pour poser qui bon ami qui la poto to be qui sur la disque d'or certifié o yamba ki onene papa omoni mikolo et comme même na vandibo est-ce que position vendu on est certifié
papa mbalobaka bana bakosamaka mingi yo vérité yango ebimiti eloko wana ntango nayoki yango nayoki disque do natunaki nabi ezaka nde toyebelaka lo te o certifié na bia voilà po tomoni makambo na badisque d'or papa tomoni makambo na baninga na biso mosusu ayeli bino kaka 4 boy papa osali nini osali nini ebele boy ozwi yango wapi nani apesi yo yango Fabregas ndaela so 4 kasi te bamisusu babeza snel nazoka misusu eza snapchat misusu eza ya snel osko dika bobeza mandani lokutango ekota bino pe bana poto bondimango pe olebo expliquer biso ke non za ba disque do lokuta te mais elo mo balobaka eza balobaka non, zela. Balobara, autre temps, entre mers. Vous comprenez, faut que que évolution peut comment la marambébélé. À l'époque, musique est à côté comme des autres comme les lots numériques qui aux monde. Vente les salama en ligne, marambébélé changer ken. Aux monde donc mais tu vois que le batteur yo lokola aux ouaka diplôme série bateau sopela yo ba sopela batu fufu na moto azuna ndenge ya miliki yo lobaka ya yonde miliki nde yango wana nde bon nyo surtout c'est l'autre qui ça ba disque donc les acquis certifiés té ils en a été diplôme yo oh l'état peut-être habité na yo madame mo atang sa kona ndako apio diplôme wana na sens mote pour de terre azana ti madame mo atang sa mo na ndako inspection ba qui ya na ngamo pas eu diplôme ya SNEL 50 CD distribué donc vendite mais yemoka kaboli na batu boy batali ba bon SNEL to PC pour bon makamboze belega kento to merci Luzolo Kevin Bonioli l'ami intime l'exécutif Kevin Bonioli, l'ami intime de l'aristocratie, l'ennemi juré de la pauvreté. Atalagi biso depuis Sika Azali. Maman Lisette. Excusez. Maman Lisette Logangi, au PCP Bamote, madame Apembe qui tourne la moula va foutre n'est pas là. Venara Jimmy Bella promettenga que cela n'est na butu. Alobi Valdi tambo mutu moko asombele mutu kazate ye moko azoya asombela Valdi après Joa sur na téléphone te azali après Mohamed Moule Kandé azoya ombala Mohamed Moule Kandé oh nani aido comme azara un problème en kakae a prouvé pena que non a prouvé que non asombela Valdi pour so aido de kalamingi te ka ya Valdi et le salanga bien ngona komana ndako avec Jimmy Belao net ngapa ndinga fote na marché ba moté oh tu na yoga sylvain no qualifier le ravi vraiment aventurier mo boso ndeni ngona komana ndako azo ya manga te pour nani parents est souvent trompeuse koyoka yokape eza nango mususu abata ba fu d'ici les belé ba décevoir nga Jimmy Belao salutation spéciale na futur honorable de Lukonga Freddy Kongi futur honorable de Lukonga Freddy Kongi le suit Kevin Bonioli l'exécutif Kevin Bonioli l'exécutif na ben appelle ça bambote boli misanga Kevin Bonioli l'exécutif ken ko pesa no ngaba kombona l'exécutif naza de site on va ta foot ici l'exécutif Kevin Bonioli l'exécutif yede aleki très puissant très puissant l'exécutif ennemi juré de la pauvreté de la pauvreté makambu yango to yangwana en côté déjà ken to lancer vraiment message qui na bateau tout balingara biso pour la soutien si je lance un message à mon ami Mike Kitenge voilà jour wana na osenga soutien na bango les boss dit David Mangaya na bosanité Ange Gaïga vraiment batu to ba soutenir biso toza vraiment la besoin ba soutien na bango baninga langa tout ya diaspora na bige poto bana mikili c'est votre frère Pichumbo motour de contrôle Dino Fantasme ilunga bamasa nanga bamasa tout ya poto so baroya baya na mois de mai poto tout ça la marambo merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin na pesi pe mbote na direction mobimba petit nanga Israël yaka batu baye baraete moi na su kaluke mbaza na présenter ba petit nanga donc petit na biso suka ye wana les boga toujours dans la Patrick Ngambe toujours donc jour on a presse muta ko gérer bino Ngambe donc bobe ngangate ozima karote ngaite bon kaluje to yebino esika ko chete po za muta vibrator ozomona kaluke mbaza muta ya vibrator yo ko mona ka bwana ngabengisa ya ibra pe ya les jours on a déjà yena taboche baza invité
directeur nani suto bosani nabengisi kitata de bundes nabengisi trezege muwalawala nabengisi bbc muwalawala mutu na ngai napesi pe mbote jine muwalawala alubo star masa na ngai yani kayenga mon invisible Ignacio di Monekene Papi Kentura yani Chimbela Machuda merci na soutien Wilbri Kaembe bana mai na nga tout bo soutenir nga na ba événement na donc tokutana wa on est ensemble les 6 mai à suivre spectacle en français ya petit spectacle en français de Panama Papi spectacle en français ba français Papson Makundi, au monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a moi donc marambo est bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.